Capage TV. Capage TV. Dikama mwana sukana mama na meiko yoka me otala kango na lobi na tala kate me koyoka kaka me na formi na bi bongo chiche na dikambe sale maka tika boy pourquoi na famille batikaki mwana mukeke ndeko bina na hashi wana saka mine c'est ça comme que na faute on peut s'amuser toke malem maman na biso pesa na 5 fois na pesa papa faute malgré to botema pa na bango maman betelanga disoro kaka libana na 13 mabele saka na tolo te c'est que papa viola maman c'est clair. Papa kala. Combien de bango chaque fois? Na kali balo mabele na tolo ezate. Na beta kariki. Maman dia lo baka beli ba na tolo ezaki te papa soke na jini. Mais on atali papa mo centre. Mais nga zo maman aziola. Magatu toya. Bino nyonso bozaka moko. Bino na ba musicien. Bozaka moko. Obimana pa mama mwana ntuka. Mama zaki mwana ntuka. Oya na biso. Ya muninga botomboli ya bibo bobo. Vérifier potina yo gobenda. Ngana kuna te. Ba mama kala. Mama tuka. Ah otimbeli yango. Ozije. Andu wana ta. Zoka sa kwa mutuka. Poko mse na trajet forme essence. Ozana 1 litre mose ke no voyage à moi ndoko koma to hotel ma babola. Hotelengana. Acha 4 litres ke nana mwanda. Ukoma te. Kuita lotoko seki sekondire amour. Mi bala kuita lotoko. Tika boy. Mama bako boto basikane kala. Tika boy. So batenga to baka. Sekirika. Toma sako tali nazoya movema. Mama nazo beto liso. Makasi. Ezana umani kuiti. Yokanga. So me pa lotoko makasi. Kende matanga. Tika boy. Oko lela lokwa bosaina mutu wana. Mera olanga kwiti te ngana lela na kwiti mama tika boy basimba ngalo kwa kole bembe bakena ndekuna mna misuka kwita lotoko matika église moko seto frani misana Congo ezate tokozela wapi tope mapata landi toteka te sokola te landi mayanga ndio bebi sinyo comme lokola kiri ya tuberculose babeta 80 tonga soko rupe moko zongi a zero osambele komi kira tuberculose onateka ya lendi obomi ripamboli mama babeta 80 tonga obela tuberculose 80 tonga chaque jour faut soir tika me pasta 3 c'est quand la journée moko est ratée son soki dans 60 et kali 10 à zéro tu n'as pas de hôtel na lo banga ya mama tu n'as pas de hôtel tolobaki 2024 motu nyonso afolonga na mokili tika terrain abala groupe nzela maluku yango na ngamanzo mapangu moko batie na prix mama na zengi ya koloba abordable soki nga moko na zeli na makoki nde na sombi nyonso epuis baprix nini batieli biso bazotia baprix lokwa na ntango ya kala baexagere epuis awa soki osombi oza su na problème na bourgmestre te bochaka te titango koyinda na suka po kotela bandoki bafrena bino air yango oyo tolobaki te courant ezali ozomona ngambu te baterrasse courant eza mobimbe mpe baparcele eza cadastre tozokontinue kolakisa bino bolamu mpe boboto ya bala groupe ndenge ezolakisa bino bandako awa na métropole d quartier mosolo donc abala za susu na bandako nzela kitoko blagi te entre nango butomoni kuna et puis bandako ezalaka 20 sur 20 20 sur 20 kaka mai ezali bomona forage ya mai ekuti yango wana kala forage ya mai yango wana courant ekotaka ezopanzana courant koto ekendaka te awa te su na bala na national numéro 1 tika bo national numéro 1 yango macadam yango elenda awa toza na menkao ok bino moko botala bato babandi babandi ndenge kama ezokitisa babriki awa déjà baparcele ezosombama wawa parceke awa batieli bino baprix ya bien tolobaka makambo na ebandeli bazoba batiaka yango tembe soki ekomi na katikati bakopesa reso ekomi trop tard bato fo bakomprenaka mabele eza base ya kopesa motu raison ya kozala na kashe libela oyo basomba banani biso tosomba te c'est ça na bala erataka te kosomba dikuku bien ndambu baprix nyonso eza olanda via moins cher soki matanga mvula ebeti bodindi nazaka na centre ville mais soki mvula ebeti somo tofungoli bino nyonso monde entier eza makambo molimo te nzoto nde elalaka na ndako molimo ezaka ya butu
services d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme le cours d'anglais et d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans la famille Nabino. Papa, maman, aux en a bana. Aux en a besoin de l'anglais gratuit en ligne. Na Zoom kaka au côté, au s'intégrer, au commis mbarama repé kolanda ba cours en anglais. Et puis ouverture totale pour na bateau balingi, batangi sa bana na bango, pe bateau balinga ba continuer ba cours na bango en Angleterre. Londres fongoli ba porte nango. Ceux qui aux alliés au fan daka déjà na kati à Londres. Inscription est gratuit. Kaka na agence na biso oyo bozali komona, o ko contacter bango ba numéro ezawana, o s'inscrire, o inscrire mwana na yo, o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso lingi mwana na yo sala olingi okende ko continuer master olingi évoluer en Angleterre porte yango efungwami tenter chance na yo en tout cas na mbongo mingi te mwana ya voyager mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka tolingaka opportunité yango eyeli biso to sala nini contacter bango okozwa nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford, à Londres. Maman Nicole Malonga, la femme forte, a une solution. On a pas problème en zoto na biso. Produit Awatosa. Baila, 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 baila. Bakulutu baloba. Moi si bizaleli. Moi si comportement. Mais qu'il est l'eau échangea. Moi si tailleur. Moi si nzoto. Moi si forme. Maman Nicole Malonga. Aïe na solution et l'oscillisa barbe. Produit Awatosa. Ezote kamagam mobimba. Ebaya Nicole Malonga. Soki olingi fese vimba Fumat Awatosa. Soki olingi moletona Fumat Awatosa. Soki olingi kwise vimba Fumat Awatosa. Soki olingi mabele tonda Fumat Awatosa. Mama Nicole Malonga ayena solution ezosilisa barebe. Produit Awatosa. Ezoteka magam mobimba Ebaya Nicole Malonga. Omat Awatosa, l'original chez la patronne Nicole Malonga. Dikama mwana sukana mama na meiko yoka me otala kango na lobi na tala kate me koyoka kaka me na formi na bi bongo jije na dikamba sale makala tika boy. Pourquoi na famille batikaki mwana mukeke ndeko bina na haji wana zaka mine. C'est ça. Ba parents autorisé mwana kendo beba pour bomba ki mabe. OK. Musicien pe osali mabe. Oza mukolo za na bano kola déjà comment mwana ma musicien ko zoa point de faiblesse. C'est ça. C'est pas pour nous que na faute on peut ça ministre toke malem. Maman na biso pesa na 5 fois na pesa papa faute malgré to bote mapa na bango. Maman betelanga disolo ka ka libana 13 mabele saka na tolo. C'est que papa viola maman. C'est clair. Papa kala. Papa kala. Bana ndela bango. Komela bango chaque fois. Na ka libalo mabele na tolo ezate. Na beta kariki. Maman dialo baka be libalo na tolo ezaki te. Papa soke na jini. Mais je n'entends papa mon sentiment. Ndenga zo maman aviola. Magatu toya. Bino nyonso bozaka moko. Bino na ba musicien. Bozaka moko. Obimana pa mama mwana ntuka. Mama zaki mwana ntuka. Oya na biso. Mama to baka polele. Te mama kala. Bana ntuka. Oh. Tuna ka mère na bino beteli solo. Ayebisanga. Na yaka. Yena 16 pe. Akenda libalo kwa kokamu. Aze bananu te babali se papa.
aloboya na mwana tuka omeme na orkestra bapapa drume bimi oseka ya moninga botomboli ya bibobo verifie poti na yo kobenda nga nakuna te bamama kala mama tuka otimbeli yango ozige anti wana ta kabashi avant juge foyeba mama toza na pays oyo foyeba kapashi bapasi mosusu bato bakutanaka na ngo soki ngai nakoko mitie mbika je te dis yamoni ngai nakotikala kojuge mutu te na mabe na malamu okwa mokili eza nanu toke bible totalaka yesu ajuge mutu te aboyaka na ye mpe basantu bosi bobongola mitema na koteya bino nini epuis bato basala tu esa kufa basantu baboma jésus naloba yango clair neti mateya na nga soki oyini yo nde moto oboma jésus naye nanga na église te naye nakolanda bato ya libanda ya bino nini comment bojugeaka mama naza clair kaka aza moyibi ayiba yo yo uta lolo osambela sa obengwa boni boyeko mama na yina mateya kojujaka mama pasi ake etengamisa biso nyonso natambola 6 mois makolo atoka belinga 3 000 oyina bisi mama nalongwa 500 bisi mbongo asukala 100 mpona mapa mbala 400 boni kosaka na budget boy naloba na yo nga natala ndeko na mbinza ayekotika nga na re na dgc aobela victoire wana yango adaxi so nakieba na tuni oyo victoire nazo nabi te olobiaki ezando oka bayekotika nga bakende na benda nayaki moi kutu moi ezalaki makasi me nayaki nasi na ye na tondi tokomi na pokwa ozongisanga mbangu yani natiki bebeni ya kolela nga boni kozongisanga mbangu ndenge nakende voyage 3 000 na nga otante kolia suka lobi na comprendre mosusu bakozwa nga te 3 000 onasonga malembe na bombe komisa nga lobi nata ndenge komata na mema fi na prolongation bapiakera lelo balivra pasi mpo babi kobomba pasi te awuti kotala moto azalaki piaka kabele 5 000 ake otelemisa moto asilisi parce bakeye na nga mbangu ondiraki esa elo kotonde komisa bilobalo bakwa anniversaire bazoba mangai te nayebisi yo controle budget soko sili ndo oyeba mama sila mbongo omona moye telemi na mutu lokwa nde balakaki nani moye telemaka na mutu namonango pasta na lapa soki piaka eleki yo bando otaki tate ozoboya yo odire okomi différent koseke bebi ozomona to parole mafuta nyonso ezoboya yo oluka mutu kosenga fotala mpe elongi kosenga échange kosenga piake soki eleki mpona batene ya bana me mwana voisin soki azoyaka na nali po atika omela ti atika nga nakateli pa mwana konguluma azoya nango lokwa teketenga bika yaka natia kota bapara fo na bende mopana teka akantika ajue tanga ye moko abe na tombo ntango na bwake na yambi ya seki na bendi kotali pa na se katikati ntango atalinga simbili tama na tiko ya seki se deux fois abe na baloli ye mama mbango na pompe namona nano nakomaki na koma demi namona na pompe naotala mwana ngabi na baloli makanisi oyeka mwi nakomi nzambe atindi mwana asofenga nzambe aselaka baanji nde boye amanga nazolobela yo to na bagare ya championnat otie teti ememi avant nzoto nde amemaka moto avo kosali suma mama yo na nzoto bana contrat ava sepela na yo bomba ye bien zangisa ye mbongo me liesaka ye bien nunisa yo pourkui babola mingi banunaka koleka bapatron mpe balongola makanisi na kobonga bakotya nzoto na kimia oyo namoni nazala ndundu ezanga mosuni ntango azoelango na esengo ekomisi etongo mabundu ebimi malembe mpa kokotaka na baengagement eleki yo mutu te welaka vise okalkila mbongo kozwa kapasi saka dépense na niveau za soki oluka kozanga obike lobi na kozwa sala métier ko eloko nalobaka partout kokende église nyonso ate oki église ya mundele nini mpo lipala ndo métier bapaster ya congo bakoti bino prophétie bakomisi bino nyonso kwa baange oyo olingi olinga te ane oseki na mosali bokonginda konginda ezaka na procédure fo oyeba
konginda eza procédure kolamuka na ntongo na kosala nini même koteka fo ozala na mbongo fo oteka soki eza te ntango na famille okokende osenga mbongo na famille eza signe ya humiliation ntango okende na famille mpo osenga humiliation mosusu babiso leka jeudi bazongi so lokwa nyongo papa ti okosela yango bapresse alo bandi koteka mosusu so bazwi $20 ake na kwiti oyo batikela kopesa famille faute bato basinga bango bamataka te balanda bisengo oyo azokabela yo aboya bisengo yo mosengi bisengo nakompona yango te kongo ndenge tobebisa babola tobima ebele likolo kozanga kopesa nzoto contrôle tomemaka fina oyo tomoni orotebake bo nzoto abatama na nini po tiela nzoto sécurité fo nini. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé apakola bafuta na biso pe kitoko ba oba lingaka munoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kopepisa munoko te Rude ya beauté ya biso oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekopebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soki opakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazorekomande bino bagame ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Pastor Boni. Oh, kitoko. Oh, ozaka depuis air ninya. Kapache, pendant la découvrir bio herbe cacao na komi fa. Sika boy. Oui. Oyebi milo esala na nzota bana mibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambo oka remontada. Ya ko remontage penza. Yo jete Kapache mais comment kopianga ça. Pastor ndenge za boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezongi sa force. Tango na yebaki. Elo bata diabète. Ekitaka to ya sucre na kati ya nzoto. Tika. Etrataka biloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Namona mona mote. Eza na ba traitement ebele. Epa la biso basi et débouchara ba trompe. Et ça la rappelle que sucre limier ka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Oh, na mela ngo tonga pourquoi? Na uti musala na zana ngo. Et biso bata birobo. C'est que vous êtes douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au batama na kati ya bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout na monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kancho ko mine bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba secret to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Kapache lobia ba douleur ya libumwa baba ventre ba wapi na ba rein nyonso tika circulation sanguine nyonso bien et traitera pena makilezo circuler makasi bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka makam yango ndezo traiter yango base livraison pesa partout monde entier partout na monde oza na Brazza ba numéro to okoma oza na Irlande oza na États-Unis Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration
relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Pourquoi comme c'est un trajet, il faut essence. Osana, un litre, monsieur qui ne voyage à moi, donc comme à ton hôtel, hôtel Mabola. À 4 litres qui est dans mon monde. Ou comme à te. Dans ce conseil sérieux. Capache. Vie est facile. Tu es sans cacapote compliqué. Vie aux la mobola tonani, tu es biso tumitakala. Zamba pona kate, so za kura jeune économie ko mata. E bele babongi ana puite. Ataki ndoto na sacrifice, aboye no bisengo tali famille manka. Ni na kosala pona sa sortir. Tango akocha bunda buni tango esimbe sengo ya bandi ba fete. Yo mobola so ko zimbo zo sa comparaison na mutabonga kala, boko za fale ndengini. Ana $100 na banque, 1 million na banque. Yo na $200, 300. Sans métier. Oti kop mo be simbi $3000. Roba ndo ba kena sa nyale. Okoti na maseki. Patron nyomona langwa chaque jour neti babola. Patako na bar mbala moko ni sera mwana to ba memaki risque. Kutu do bien moko ko boya masa eloko na bushenga mutu kopa mbongo na maina sala bien. Exacté. Osololi. Même boya so langwi c'est 5 la so bengo masa le to ko sa su wapi. Surtout ça. Yo moko ta sa foko sukola asembike. Papa osololi. Mazo tu na to ko lala lelo wapi? Pona kwiki. Akataka kadre ndaku pake ndoko repasser chemise. Na $20 na poche ako sisi na masanga. Frère apango na bilamba la tera pake ndo renya sombite. Ata mana elamba lokwa voiture to changa na basima. So mane na ngoboye auti ko repasser. Pa ko renya na poko na ba. Avi sapata simba ke na pa coordonner. Batele pousser la mwindo na pine. Batango taka di kwa ba tol ko ka na moyi. Wana butu skona ke lobina na ngone kala. So mane na piste ki mo be so pantalon. So ka bina tutu no to. So ka ina ba na butu pantalon be binin otamba na mutu wana. Ata ba sete na se pa bang sa batu western. Bani gabara minda ngeri po sapata bi marko ya si katala ngona moyo ndire ya kala. Eloko afiki. E kota na semela pine. Ata 3 sete et puis akota kana piste la musique katana ka mba aloki ko le quoi Michael Jackson. Mama. Bavantirie bana Congo. Mipiku. Mama. Mipiku baboya ko luka. Bavantirie bana Congo. Mipiku. Mama. So tali bango ko ba. Et puis basi baningaka bango. Basi soko za modèle te ko soyete. Mati ko za kwa shikito. Kenda le kala kota, wana pa kota ne kala sale kana ngandalo to kabeti bonbon. Haka siko na moko ne kala. Soka Amerika 2 fois le bando ko sa kwa ko sasali. Ko bina mingi. Atela ba tuteka basi abatu na baikala. Umani nga pré-traité. Batala basi. Eko kuita lo to ko seki sekondire amour. Ni bala kuita lo to. Tika boy. Mama bako boto basi kana kala. Tika boy. So bateka to baka. Sekirika. Toma sako tali nazoya movema. Mama nazobe toliso. Makasi. Ezana umani kwiti. Yokanga. So me palo toko makasi. Kende matanga. Tika boy. Oko lela lokwa bosa ina mutu wana. Bake na no
Olenga kwiti te, ngana lela na kwiti mama. Tika boy. Ba simbanga lokwa kolo ebembe. Bakena ande kuna. Mna misuka. Kwita lotoko. Mama tika. Papa tika boy. Kaka na bakundi te belinga pondo matanga na badi. Olia na okita. Aleli mingi. Na bambolo. Toka na moni boya. Esa kana na litoi. Na kolela wate na sima. Kona misa bato okama oleli mingi medundele muta normal. Comment yo le rebele medundele muta edundele fête. Wole sama na sima. Mama chargé. Edundele mutu normal. Eliele matanga. Eza soko katri kito dundi fo beta lisola mowe. Olie pona ye. Ok. Osala ngote. Non te. So kena matanga nembe kufaki ba che biloko ma biloko matanga zaka pondu badina mbolo. Riba mbolo nga matanga ko shisha ngote mutaka nga zaka na sisimi yango mitu esika kebe ebele. Ok. So ba kroche kroche nga pe na lingango. Ok. Kwa benda su badi bena mungwa wa. So wala matanga kati ni kwito dundi. Olia 3 fate sa oloba. Ba kanchoka muto osangana kina batu bale ya. Ok. So kati dundi simo dundi so akeka na maseki boye. C'est drôle là. Ça coup d'état ba c'est sont mabe attends ba moyen te on va sauter atika maka ko le kadia kaka. So chaka ubakisi. Musu sotuni. Atiki bana combien? Qui a reçu ça? Biographie. So ba otanda ngo dundi te. Ba zaka na compte mao. Wana to sisi 4 boules. Mona alingaki ye. En tout cas obi alingaki ye. Bako chaka te. Yo lobi te. Na invite les gens yo mama mboko tika. Payo foi bagadan. Kasi. Kana challenge. Mama. Boya bière normale. Hein? Boya bière normale. Voilà le toko. Le whisky. Payo yo tika. Et le papa mo pasta. Ceux qui pela to kufa ne averti ça rola boye. Mama na langwa na pastis. Tika boye. Kwiti wana no. O senti ke lingelo ko zoya te mo senti ke unga. O senti ke na ko ndima ke nga nzoto na mutu bagami bale. Si o bien mona Bato koma na kamo ko senti ke o nga ite. Ozo bo okende bo mozo kweya. O senti ke o nini kukuku. So to kufa ka boisa passe. Te makasi, so to kufa peda boye mabe. Mabe makasi. Tango moni. Kapaza makamususu. Yo comme to sacrifier lango. Amen. Yana mto ko sacrifier le yote. Yango wana penza. Conseil gratuit. Na lo ba pe na pete. Yana mto ko sacrifier le yote ko le azate. Oh yo ko so ya muke ko sana valeur ko le ka mingi ba ko peso na ba. O ba ko peso na ba to ko kisaka yo lingite. Amen. Oh yo ko so ya muke ko peso rezo ko na yango e mona ndi ko peso kilo. Amen. Amen. Sko batu basela ka batu po bachela motema. Mabe. De peso ko tembe shake. Mabe. Ya plastique so suka ndeni pasta. Makatio. Na ebise ke saka kwiti na kuta ka classe. Na kuta ba carton na parler. On ba mère bando sa ba copie na ngo bani. Tellement nia ba lambite na tel benga bien mona ka bona fungola bouteille moko. Pasti 51. Na fungola. Meki muke na boucher bo ba na kiango. Cycle mais ya passe ya alcool. Ngabe za bien na tibaka bouchon na cheka. Clairon. Kodo. Na tiki bo moi bien. Kodo kwa mama. Na komo kita pindelo kwa bakotani na bosa na kati. Donc na mo ndenge bandaki nga wana lokwa na mona kwa mbete nge baluka. Na melinga moko na ko bata manako laksa kwiti na bata. Ponisa bongo. Ndenge na kweya kande bazefisa ngaki madesu bando togisa na kotsa maboko tina moto. Tika boy. Na dama madesu mama di motema moto. Mama nangaye. Kwiti le kaja si ba permeta. Na lala ba bwakela nga soki ba mai soki bandala mta ko pola. O na lo belo polele. Ba kwiti. Sakana place papa. Mama kobonge bandaka na mutu aveya na nzoto. Onga foka braza. Koloba kelo kote. Na mita avo bangaka fo braza. C'est que obundi teli kezo simba te. Na changer. Mususu akobunda te ya ozaka. Yango kasite ataka kandenge mona batapoto na sengo. Vie eza ozo mona sala. Amen. Tabale kabisa na courage. Taba singo ko kangela ye matito kokutanda kolia. Soko fongole si masoto amona ki mabe. C'est ça. On a peut-être se comprendre. Kangela taba. Nemere matiti wana akolia. Pona sukeli afona lia.
soko fongole ko sauter matiti wana et comme le ko la ba footinga na salaire na comme liberté na pono na kolia na zaki na caché na so dépend na bato ndeto to zanga to ta ba mama leki c'est ça ko ba ko lamba ba ko chelo ko boya te ko zana oyeli bango na souci misuni mais ko zaki na mbongo te ba che pondo kolia poza na choix to so dépend na ba soko che mbongo na poche ko pona guyo yo moko de banyama baza amen o kangeli lion o pesa musuni o bomi na frigo soko boya kele akolia abike na linga ngo te pona nzana kolia fungola lion akopona poni ngoloko Évitez calculer ces offrandes. Et Fanny. C'est calcul moko simple. C'est banyama bako kakao baboya kate. Taba bako bomae na mona taba bakangele na place bakata na boucherie. Baboya kele matasa kwanga. Avanda kiti na takaka. Abandolia. Alinga kite. Lokola tcheleka yango allié. Soba meko fongola mona ko kima kene kuna be abando luka. Pour comprendre. Capache. Tolo bela batu nini. Bolingi nani ebisa yo vérité na yo kolo yo eza yo oza na bato soko ozi atamisa to bokozwa kimia amen tozawa toza na magie te boyebi ndenge tobanda c'est ça soki yo te mokabi parcours na nga mbambe futaka te futanga nga pena mbambe futaka te me nga pena mbambe futa place na komi mbamba nzamba yebi te o mutu azwa osambela to te soko tcelongi na moyo oza rembourse qui que vous soyez patience futaka ekonzo pe ematisaka makasi surtout ekonzo pasteur avolamba soso otalaka monta mbongo za nango soki na sombi soso nini ekotikala yo oza na 10 000 francs soso complet ke somba soso kozwa mbongo epepisi wapi ntango obengi bato babangisa epepisi na fufu bokomi ya soso kolia suka parti okanaki kolia yango te ekomi lokola bosangisi yeba vie yo soloko nasangisa na njo na regreta okompanenga nakomi yeba makambo na oloba nakomi osololi pasta okobima bolole makasi talaka njo alobaki ombongo so eza te kolakisa yango te wana idéologie na ye mama towana mondi te makasi mokili ozomona mokili fo kobomba banzete nanu baswana bango na bango bongo bato basanaka ye pasta baswanaka confie eza partout surtout miseleke tende na koswana kapashe bandeke batongaka bazala bayebaki o matériau d'irabe bandeke ti bapumbaka wana ti omonaka nzete moko te bazala ebele eza kwa quartier na bango bango na bango bandeke bayebaki o patron nga mobola na bazala chaque izala ezalaka na valeur ya matériau d'irabe ndako étage to kikuku ndeke ya goigo akendaka pembe na zi matiti ezalaka soki ekauki mingi ekweyaka yango moko omonaka te mopepe moko bezala moko ekwe érosion ya quartier bandeke ya soloko misusu ata mopepe ate ye ekweyaka te matériau d'irabe ndeke akourage akende kozwa banzete moko bate kuma ekauki kuta ekubisaka akende kozwango mosika yeba ndeke eleki mutu na kotonga mpo amemaka matiti mibale te akendaka memaka nzete moko po ekoma ebele asalazala ta nini momemi ye moya nango ye motongi ye me tofinga bango ke bagoyigoyi soki ozalaki ndeke place ya ndeke eleki kotonga ya ndako makambo na yo te ya bino musika kaka bakosa ndeke aliaka te asaka ndako ofeye yo siloga oza na siloga nayenga bango obunga bagoigoyi te kambe na nga ndeke kuta salasala te mopesa ekolia opeye ataka bagoigoyi bakanga antuka bino bosakana vie bosakana vie nzambe na nga ndeke asalaka te asaliaka ntango nyonso bongo ngai moto opesa pema ekoleka kaka eza bitumba ekoleka bitumba te kigoigoyi nani ezomema na bitumba na yo goigoyi obunga priere na ye te bato bango nango lokola alingi akufa priere ya nzala amataka pemi lokola azemba courage nzambe ezaka ndenge olobi apemi nano amoni otanga bakomba ya famille lokola lisuma na ya filibe bango mpe azalika yo ozosambela ozoza mitifu bako bakofunda yaki basanganaki na yambo oyo bakokoka ngai te eza makambo ya tata mwasi eyenga priere azoprie na kipauvre te ozandi priere na ye pauvre makasi apashelekelanga pourkui patron ata azoprie ne na ndenge pourkui patron nakamakama basine moko ya mpete kaka patron tiaka loboko boye
na butu résultat biso tobundisaka mire église iti oyo tuta mabe okobuka pavement batie sika tu na ntango okoyeba kapasi mawa ngai lekelanga ndene etidia ojuste eza nini natalaka sujeti makambo yango ndenge okoki osumuka oyebi mama na kati église me nasumukaka osumuka ko osumuka babola pauvreté eza babunisaka pauvreté na mosala na mosala kende oteka tia mesa na balabala tomonaka baninga batali te esimbi te bando otambwisa maki na ye soki bapiti wa na poko aye komona na moni tobonge bandaka lendi mardi ti tokokoma décembre evimbi ntango omonake na kemi to le bénéfice eye ochange métier soko oza na moto akodio na vi te kota na nzoto lokwa sacrifice or moto amemaka nzoto na sacrifice sa aide abongaka mbangu mpo moto atia apui te nzambe nda kozala na ye kote tokokende moto akosala o mabe te oki église te me nzambe azotala te ase sacrifie akende ano na kompani abomi nzoto aleki na soni ntina ba 9 mois koma bandeko ne baza baboko ede makabi na kompani mbongo azwi $30 bandi koteka olingi oyiba ifo nzambe akutana na yo okamaka epa afungwama akende voyage ya mai asala eloko jamais soko aza te eloko okangi ye motema fo elemba bakengaka bato maye batiki yo mbongo na ngai avant normal nzambe amoni naza mosungi lokola bato nyonso na mingi mpo nzambe abiki te ndenge azozwa wana aza na bandeko ya kosauve ana bato yo te bango te église kaka lundi mama lundi mardi mercredi ti dimanche c'est ça ndeko nanga babombaka nzambe moye église 4 5 epuis kaka prier tina air agenda ozo prier mabe frère prier kata beta maboko ta yozo mpe mande boya kosala te kosambela ekomi nde mosala soda kibobango mama kati na nkolo kaseta kati na nkolo bateyi biso vie paisible c'est ça bino baye na vie renversement moto auti église alembi pardon paste osololi osololi kapasi eswaka nga mponi tosaka na kolo mokili boye koba ndenge tosakana bikelamu na ye aza na posa na bango moyen boteya moninga ndenge bokuteleli ye epi soko ozoteya motu kotunaka famille na ye te na nini yo olobaka ke maloba oyo teya famille na bino bachange yo bandi kotuna osalaka nini soko olobi boye kotyola c'est ça kaka bino moko batei bokutanaka na bakonzi moyen orobake naza na bafrere nanga basambelaka osolanga bango te okoyawa oyo bino bogene mpo na misala mokutana na directeur nazobelo makambo mike osololi okutana président kapasi tosala mokili mabe makasi tokoti bato pauvreté na mutu do na biso bakretien soki osambeli nde okomona makambo nyonso mabe mangwanje kopani soko taliki blocage esawa mundelo aza na loge aza na science daniel azalaka na bato akala azwa tika boye daniel azala mpo bapagano bayokana babaka na libula balion nde mpasi nzambe bandibake nzambe aza na ye daniel asala na bato misala molili bapesa naoloba nopolele mama oyo eza makambo nazoloba soki balobaka te babombaka bateya lelo ka basaka nde publicité ya satan bakumisaka nzambe te bango nde bakumisa nde satan église mpe mata fo te ya bino satan ntango bokobanga bopesi ofrande pas de livre bino atiki bino bongo awa eza makambo ya satan te kote oyaki toyebaki te saa kuna soki nayaka te olingi okanga na nani tikanga nakende na okende frère se lisumu ayibi ye nayibi mpo nzala etungisi nayebi mpe yo te nayebi moto abonga tolaka polese nazaki mbongo na koyiba te pomema bato loyenge boye ndenge nini efi akomi tiel na se eloki tiel che biso te makambo tozalaka nango bato baboloba te mama nani abonga asala mabe so moto abonga asala mabe oloba ezamaka mosusu tuka pauvreté lememaka biso na pasi pauvreté bimisa badon koleka mama
pauvreté échange biso ba pays makasi asuka lo na Tchad aza na Djibouti pauvreté atika na France pauvreté akimaki pasa kisasa komi kuna moni club po azonga akangami mususu bakoma kuna zotala soka yawa mama awe bendaka lokwa diemba omela miniki 3 jours tala budget tui onati 3 jours na miniki tala poche po makasi awa te awa Congo opikwama yango moni RDC bato nyonso bakoma mécontent bilongi ya kofinana susi tokendaka bawenze moko soki otali ozosilika na motema me na munoko ozosomba okosala nini onazika mpo na bana mpo na bana mpo na yo nasombika mpo na bana yo nde osololi papa bamoto moko oyo azolamba elongi ya kofinana oyo elongi ya kofinana oye na pondu na ya makasi mama misu baka na courage ya lokoti no ezaka kote ya nini nde batinanga na lokota tika boye na lokota na kwenza luza pondu tika boye bakami bateki tule pondu misu okende obwaka na fudu nake na sensi nyonso ebotoloka bajaune nasangisi nga bendeka nyonso bapona na ndako akwa misa nzala eponisaka malamu bamo babongoli lokoba mikoka tosangoli mbondo ekende bongo charange ok pasta tokomina biso na suka oya koyoka tozobela bino sembo awo topesaka babiographie okomprane nga po topesaka babiographie ya vie tokoyebisa bino nyonso ntina nyonso mate ekosilaka jamais pasta jo asignale nga bidi sola daniel osisi te ya daniel daniel azalaka na bapagano mais abima sain sauf place moko tokomona chrétien afungo esa compagnie abenga bato basala tosalaka mpa bapagano tokuta na mokili yo nde tambola na ekenge nzambe abatela soki oponi misala selo maloba paster ikoki kokende misala bato molili te olali nzala osili mata moke olola mbangu nalobaka nanga claire mama nazoloba claire awa nalingaka baoyo ya solo nzambe apambola oyo bozobeta nzambe mabaku mpo na bandimi na ye bokeba nzambe aza marchandise te nzambe aza place oyo toke etika mikumba mpo pasi eleka asoulage biso nzambe aza place oyo tokanga motema to tosali tokota lola bino bato atindi bapesi bino valeur na kobanga nzambe bomoneli biso bobotoli place ya nzambe ekomi bosomba liputa ya dadi onalobanga oko oyo kosomba liputa oyo badiamo na ndako bakimi osomba liputa boye elongi ya dadi foto ya dadi idolatrie ya kala bakumisaka vodor bawangani nzambe yango omoni so omoni paster alinga lokumu akoma satan mabe euta na mokili te mabe ebandi na lola satan euta na mabe depuis lola bato bakanisaka mabe ebimia mabe euti lola mabe euta lola ekwela biso kokwela bokumisi bapaster tro bapaster na tuna baba yokumisa bamapaster tellement bakumisi paster alati lokumu asi para kolo mokili nde bakomosa makambo bango moko balingi mosusu salanga boye lembula boye fina boye matisa boye kima ndako na yo komba awa oyo eglise opesa ofrande kopesa boye te pesa nyonso eglise moko 7 ofrande misala na Congo eza te tokozwela wapi tope mapata landi toteka te sokola te landi ya mayanga ndi obebisi ekomi lokola kiri ya tuberculose babetaka 80 tonga soko rupe moko ozongi a 0 osambela ekomi kiri ya tuberculose onateka ya landi obomi lipamboli mama babetaka 80 tonga obela tiberde 80 tonga chaque jour faut soir tika bapasta 3 c'est quand la journée moko raté soki dans 60 etikali 10 à 0 tino badokte na olobanga ya mama tino babiso okaka à 0 obande batonga kolala nde mingi na mateka ya lipa te ya kotiaka mpo babeta tonga tama batonga ekotaka mingi nzoto ekubi nde bakoti bino kikumbi nakende oteka oya mayangani korate te toyedi ya dimanche toyoki communiqué oya korate lobi lendi abebisi nyonso tokoteka te tokosala te mimi bato bakotaka na bato ya nowe batalaka te na fenêtre ezalika te bafande batalaka nowe oh lala
Bon, même si quoi bien. Maman, batala mbula. Pas que c'est ta bibotala. On s'appelle mon pépé. Fumwa mouké. Donc misala de. Lendo ekoni, réunion ya fini, au barawana. Réunion ba colit, ya ba mama, ya ba papa. Frère ozangaki, ngana za célibataire na bali te, on de réunion ba bala ya nini. Moi te. Eh sere, oyaki te. Obo malibala na yo, orataki penda mais on a un message familial. Bino. Voilà les autres super. On a noir sur blanc. Maman. Vieux Zamoko. Ton dimela sur ton zambaza. Nous t'avons na tourner. Moyen. Tozana. Et ton sac oh maman. So boy mukili pour fêter les hommes modi wamba. Mukili a bien. Moyen. So vite maman na bana polele. So ozi a roli a CP. Ya moninga na koma ko CP la l'air nyos. Te faut CP. Maman na zaso na société. Faut CP. Maman. Yangani. Na senganga. Moyen. Bachanga gocha. Comment naza na $20 na kendo sombe loka 3000 femmes naza na poste loka 6000. Te na sombe. Na bombe lingani. Moyen. Oh. Boni ko tanto na mikumba boy. Na sai binote na tika la kapia ka te na tala loko za nango. Jamais. Ngasa na komi pia ka même TV kende. Na yaki na yo comment na tika na difficulté otala kana ndao. Na yo na na tile na. Ngakolo yo na banga yo. Ngana banga yo. Moyen. Information na film. Ma kende ko wet. Sanga sangwa. Na pante. Ring. Très bien. Kolonga yo. Yango lika mwa métier. Kolinga nazo peso conseil. Wana ezongiselanga mbongo sana. Kapashi. Nena koma bo sana luka. On comprend nango. Babika yana métier bo pesa. Soko yebi métier. Na nyoso ko sa même ki journalier. Et bandor me masaki mabibi. Soko mese no komi leader. O koma ke eto kota jeudi. Wana droit za nyongo parce que sona kena ko futa. Nazongisa. Moni métier bando bo. Yo zo tatona kana. Moyen. Métier oyebi te mozongo engagement ebele. Si vous avez un peu de passe, il la passe. Journée nano kokia. Journée na mo na tongo tipo kokia ngote bongo semaine. Dépasse pauvreté quand même dans la famille. Surtout bana mibali. Maman na zo bana polele tika tabino basi. Mino za chance ko kende libala pa mobile ko ya ye. Nga mwana mobile na zo souffrir na famille. Et loko ba bombela bino menga na livre rabino. Oza mwana mobile, otali famille oya. Na ki rescapé papa ko kwa na lero makanisie ye. Moyen. Ozomona ko zo bundezo simba te. Ona loba journée na kokiyo te. O senti que na zanga maka musu na ngo posa me esimba kate. Ozana souci ba savon musu somba to kende ko sukwa na osenga ka bato yebi. Ona loba. Oso la pembe. Sikoyo orozana na maîtrise ko lukate na chekenga ojise na zawat. C'est ça. O ba mona ka sanfe zanine o sauter nanu na ko luka ko yeba yo zanani journée ozo ko kayote. Oweleli bangagement bato babetaka masero ko so komi na 25 bala ko bala ngo pesa ko tia zemi pona mwasi na ndako po bolesa kesko na famille yo moko na nkolo yo koki yo te na pesi ko bala te na hote ya bino calcul na Afrique etikala lisuma libela oto benga pauvreté alala nazo tala Tchad yo moko kenda ko la msa pauvreté na pongi ya kanga yo kanga surtout ça alobela yo tala ba jeune Kisasa. Au moins la plupart ye moko kolo ye aibino ko lukate aibi ko beta kopite afanda avivaka na horoscope bongo bateka ki soki nini bapesi ye oyo uti poto bande ka fanda ye boya $10 no yango ndeko moka abonga pa na bino horoscope apesi mo $20 oro ba bate merci na fana na cheke na sana ngo nini kalkina ko sana sans sorti po mikolo pia keza okozonga masona ba camarade bo kendeke pete masolo tongo tipo ko bo fanda réunion quartier libela po ba zodoro ba lotoko bo finga pe na sa kuto bo lamki wasaka bongo alors écoute moi si zemi surtout ça kapashi landanga pauvreté na bino tonto mtanga bimisango yo ozongi na kawa na ya pasi ozoko kolesa ote mobakisi mwasi maman amona pasi na konyokola kobomba yo ozongitele ni chemise ole su mwasi na mwana vraiment parce obakisa mababe na pauvreté nza mazota losa mutakana etikala boye bamasa no baza na pauvreté lokola yo batala vite na kena comme ça mai papa azwa moto bon tolé ko li moto 3 matanga bando bula so ko mina engagement mwasi pour maman ko lesela nga mwasi to mtolesa mwasi nga mama bombanga nakabela mwasi mama soni baka soni te kalikilo ono lo ba mukie so ko comprendre loko ko bima saint sauf nzamba ko appuyer to sambelité avec une famille mawatika na fulaye amen ozo ko pesa famille kanai na nko zama zotalo ko zabo tikala ko mona yo freinage
balekesi mando pile yo bando beta masolo ya vie mingi me kobongosa nango te bayebi mokili te basimbi 100 fois likola courage na kopesa ndako valeur tosukia matie ya mosusu bokozwa mokolo wana challenger wakoyoka maboko na lingomba wakoyoka église esili Capage TV. Capage TV.